lokola le bato wana bakena bango ka mai. Bato wana bake mai parce que na besprit na bango nyonso ezo appartenir epa nzambe te parce que baza bato babomi koboma moto babomi koboma kofika liwa nzambe te na âme na esprit eza emprisonné bakomba esclave na ye bango nde baza kotondisele bato na église mosala bango eza wana na église mais siko pouvoir eza confisqué bandimi babanda kokima au moins zonga na chair asenga pardon voilà ayebi aza conscient ayebi ke non iye moko mutu amimemi makambo na média makambo ezalaki confidentiel amemi yango na média ayebi ke nyonso ndeko dako mutu alobaki ezali vrai ayebi parce que azalaki mal orienté na baconseil ya mabe bapesaki ye bandeko ebele baza adhéré na baéliminati na balions club aloba esala eloko te siko lelo akomi koregrete yango moni lobi na pele azoregrete asenga pardon na lobi na ye zonga kaka na chair wana senga famille ya dako muda senga ye moko dako muda pardon senga église communauté africaine pardon senga Koffi Olomide oyo osali réputation na ye obosani bolamu pardon là tokosala lo mantra ya bolimbisi donc voilà toyebi ke soni ekozala me aza na choix te il faut sala koso asali yango te lokola moni déjà komi na bambongo bandako on va voir donc ndenge toza aza na obligation azonga pour le pardon il faut azonga il faut aza obligé il faut ata ye na 1 million de dollars kaka na chair wana ye mutu azwi makambo adévoile yango na bato alors fesilaka bongo donc il faut azonga wana donc il faut azonga kuna parce que tolimbisaka te wana atoza ndenge nini makambo oyo oke kodévoile yango omemi yango na ndenge wana il faut azonga ka wana donc bopesi ye obligation ata otindi barelation nini na mosala spiritualité relation ezalaka te wana totelemelaka yango mpena donc bopesi ye il faut azonga na chair asenga pardon obligation il faut azonga bandimi baokende il faut azonga bandimi baokende oya kovandaka wana ye moko ayebaka mibebisi lelo basosoli ebele bapaster badistrait bato lokola peuple congolais azali bleu congolais nanu ayeba nzambe ya solo te congolais oyo bakanisaka eza yango nzoka nde eza yango te eza yango te congolais aza na confiance ya paster koleka soki nini nayebi te koleka na propre parent na ye congolais azoka paster lokola demi-dieu donc ndenge ovandi wana fere ayebi yo mais papa de show mutu to ayebi te mutu to ayebi kapo telefone yango tosala nini na nalingana bana kolakisa image ya moko musicien tout nanga nabi image et puis nakotindelo bavideo wana soki tosisi live oyo moko bana kotala moko sikoyo bango base généra te soki bino boleki booloba bo non ngana fere nakendaka partout bavage soki nakete omwenge naa na poto omena mobebele mwanda ezalaki dernièrement bandeko ya ngambo wana baadversaire producteur abengisaki abeta concert ya mwanda nzoka nde azalaki moto afali ezalaki concert moko trike fale badimine fere basilisa ye lokola nazalaki na Congo nga moto ya liboso nakendaki na mwanda soki bato batali na chaîne na nga Jinway TV tabeti Jinway TV bamona foto nanga pola batala banini wa carnaval nga mona salisa mambo tututu ti arrivé à faire à côté ti nazo matane podium j'ai des images oh là là, connexion naïsa vraiment makayabu donc ça nous dérange un peu trop forcé quand on a malembe Torokoma parce que nous sommes aussi presque vers à la fin sauf que ça la question où ils appellent très important ils ont qui prévu pour poser et sauf que sa connexion dérange un peu bon tout ce que non malembe en attendant azozonga na ligne na mono ndi azongi voilà azongi papa connexion balimbisa donc yango na lobby musicien nyonso sauf rien religieux chrétien ayebinga fait rotuni ayebi ngambe tata molimo ya faire rigola Jésus de Nias so bato batali ba concert wana monde ba mona ki ngana zana ye tito okende te matabdo sadi nyonso selma bato balata me ba polo elongi na ngana yi
les amis conseillent moi humilié mais na longo qui touche wana donc voilà ayebi faire aller à montoté faire c'est bouddhiste je suis représentant bouddhisme en Afrique centrale ba image ezali ya bango tout ba misa Congo mutako taka na Jini Way TV na chaîne YouTube na sikoyo eloko na ingangi na yeba tango yo maître oyaka koloba kombo na bango eza cité bango bayoka mabe te ke maître atangi nga kuna bato bakoyeba côté pouvoir na ngezo uta Mike Kalambai ye mutabemi makambo na télévision makambo ezaka confidentiel faire abeta la musique à makilate faire abeta musique à makilate faire nzambe na basetre nde bazana shima makambo d'abord c'est un talentier azana boulot na ye abeta musique à makilate aliaka mutute musique à faire ya makilate donc c'est normal que le bango parce que tout le monde ceux qui dans le monde tozana 100% 98% ba yebi que non wana mutu ya faire ba bi wana père spirituel à faire ata bato bakoti na internet Jini Way conseil spirituel ba mona ba mission na ba chaîne mingi eza ba golo ba yebi mais je soutiens tout le monde spirituellement financièrement mais je suis gaulois voilà bon siko poto sukisa ndenge Mike awangani bien ko bimisaki ba vidéo awangani mopao bokosuka na ndenge nini mopao ko alobi nini jusque là quoi de raison na elo akolo baté parce que ba vidéo ba ya momo elobi ni sika na ye ngamo na zana lobi ni sika na ye yango na lobi ye il faut senga kofi pardon il faut senga dago muda wana na kondamité pardon il faut senga famille na pardon église et communauté africaine pardon dans ce cas ndé na yo sala mantra ya bolimbi sipo balimbisa yende kofi te mutaina makambo na media yende mutaina kombo ya kofi net koboya kofi asaliri ye ngana vanda na kofi aini sengana na monde de ténèbres ambo yo vanda na kofi olia kutomela amelima ya pesi yo tolie pesa ni moko yo yesu kwa kanza ni ba vidéo ça non tu seras très prudent et surtout na bateau baza ba célèbre il faut yeba non moi non en faut bobi pour lobi akoya pe ni gratitude net ba bango wana makamba spiritualité za la confidentielle futa oyo basengi basalela yo oyo sengi aux résultats mais yo moko yene gratitude tina média ko minimiser kofi za moninga na yete ye fasenga pardon ye fasenga ye bi combien ba kota na nzela ya kofi pona o détruire basila ndenge baye baza ko détruire des choses de notre TV bazosila donc il faut faire un kofi pardon, faire un famille d'Agomoda, faire un église, pe communauté africaine pardon, monde entier pardon. Parce que à quel partout ba yambaraye ba considérer des musali na nzambe. Zo rande na système ramoso ezali. Yé mo muta bosi ko papa de choses ngai. Muta longoli bilamba yo bisolide. Biso ba tota na biso ka mutakane ya comme to ba solide. Non. Kasi yé muta bandit. Mabe yé muta bandit to kene bongo yé fazonga na cher. Parce que pardon, lande to libis. Voilà, biso to bimisa secret moto te muta tina ke pe lia moto azate ye mo ka pona ki procédure afuta ki droit na ye biso to aider na procédure asali succès à gloire bomba ngope yango nezo aider zo mission bandaku yezo peso valeur OK n'est pas ya chef de l'état ba kocho mbalama OK ba kocho parce que ozali Mike ali yo yesikoyo ko moni ko bimisa kofi diable yo sant yo musanto alors façon ni na senga pardon voilà makambo eza minene donc ça dit toloba na binzambi na ba musicien na ba passe-temps eza na ngai eloko moko maître eza eloko moko divinité za moko asimbi makambo wana moko na Congo bato bakanisa te oyo baeglise oyo etonda bozomona baplace surtout baeglise banda limete oyo kende zonga bo marché kende kabamba côté église na yema ke zalaka ye église neza na kabamba oeska savubu na koe l'église kabamba ko posa di muke kuna donc l'église mabe bandal kolobate donc bazate bazosala moins 3-7 babenga mate batinda mate moto abenga matindama akosala makambo asali on a te nécromancie oye ko dévoiler yango poso pamela dakomuda on a nzote kundamite azana l'esprit era aleki na jugement te obani ko pamela ye
tozali prêt ya kotia misolo po ba condamner ye to ba recommander ye akoma kobimela ba famille to akoma bitelenga tena to monaki dango da bimi bo to ma daloma po yo za na raison. Ich bin Daniel Föst. Ich bin der Bau- und Wohnungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Ich besoin na ezalaki nini? Ngande maître de cérémonie. Ngande mutu do clé na ye eza awa. Papa de show na mta koloba engine way risque sa vie pour une cause juste. Je suis Jini way. Na c'est la vie na pour la cause mauvaise juste. Je suis né pour le bonheur des autres. Et puis ça na quand on a talent niveau ingratitude. Yo zo minimiser Kofi pozo boya on a boaka ki ba vidéo. Batata la ba comprendre oh. Donc moto ya zo koloba biso nde mambo eza boy. Wala ko ko so na bimisi mususu. Po alia na kolia melana mai. Mozo bangai Mike na vanda na Kofi par initenga na monde de ténèbres. En bon Kofi muta ténèbres. Kasi yo kota lola. Po yeso ko koti lola biso tout koti lola parce que biso tout servir nzambe. Kwa que la likolo na c'est na ancêtre. Yo contrôle au spiritisme, magie spiritisme ya bokiltis obakisi. Tala ndengo komi dévoiler il faut zonga na chair. Il faut zonga na chair. Parce que na pardon. Sur la sengite tozali awa 3 vidéos en internet. Bato ba comprendre. Tolanda nanu extrait. Internet bato ba bon. Tolanda nanu extrait ndenge awangani nyonso ndenge awangana ki ambloka après tozonga na yo totala. Keba na moma o keba. Dakumuda ozalaki wapi? Après, je suis comme mal placé de parler pour quelqu'un qu'on n'a pas encore enterré. Paix à son âme. Mais il faut apprendre à dire la vérité. Je n'ai jamais rencontré Dakumuda de toute ma vie. Je n'ai jamais parlé avec lui au téléphone. Frère Dakumuda, quand tu dis ça, peut-être pour une longue émission, mais dans ton cœur, on y habite aux okosa. Ibro setele yamana, kla yamana ndere babosa kayama. Mutakokota nanzela lipamboli na yo, nambulo yo, mer rouge komemaye. N'avant na Kofi pour initier dans le monde des ténèbres. Jésus, est-ce que c'est vrai ça? C'était la nuit ou la journée? Jusqu'à me passer Dakumuda au téléphone. Ça s'est fait quand et quel jour? Na papa Kofi peut répondre biso papa. C'est Salamaki Olodi Kaka. Dommage, celui qu'on appelait Newman est parti, paix à son âme. Mais Kofi Olomide est vivant chez lui, demandez-lui. Kofi Olomide a la bombe in a Montfleury. D'abord, écoutez. Moi, Dieu ne m'a pas formé dans l'opulence. Frère, Kolanda Kalamba Yozotoni Sabastad Leote Kalamba Nebima Yalobo. Mabolongo na ngai oyo na yobo bukango liboso tata. Come on. Keba na lelela yote. Na mona bato ebele o batangisa nga pinzoli na 2020 na 2021 22 tande ba koma bizengi. O mona te? To mona. J'annonce encore. Mutu nyonso. A kota na zela li pamboli na yo. Alia pau. Les Congolais et les passe-temps. Voilà. Donc là, toujours continuer. Toujours mekako kende nango molo. En entendant toujours sa connexion bégayer un peu. Azozonga na biso ndekoto partager s'il vous plaît. De partager, hein. Na question ka mi balé nengna bombardé. Des questions ya pamba tuyeba. Makamni ezana katia. Des questions.
te partager s'il vous plaît. En attendant, voilà, il est là. Azongi na ligne, na sentir ye à côté. Nazongi sa poto solo la bien. Voilà. Naningali toke na moi ko conclure. Naningali ça se parler à langue au Mike qui a parlé zani. On est dans le côté, il est le côté. On est dans le côté. On a mon côté. Bah congolais bah aussi. Fallait interpréter moi mama le côté wana. Et le bien le côté, ils ont le côté. Ma fille me tabat. Kasi ndinelo bazosaka na Congo le Congo omona amen. Amen ozo bate amen et ngolo bake na ndimi o nyoso lobi ekokisama na vie nanga. Ona ko loka ko lakela bino ezo kokisama. Ondima amen bindima ndima. Mon peuple périt par manque faute de connaissances. Ba Congolais ba souffrir. Même si ba nzambe trop. Si ba nzambe trop. Ba Congolais ba au niveau bandimela na fana na batala na te. Bato muto ozondimela azana ni force ya kosambela pona muto abota kata bota azana ni force ya kopesa muto asali 30 ans mukanda azana ni force ya kolongola muto malédiction azana ni force ya kobondela pona muto mbongo ya azana ni force ya kobondela muto sadi mama ko mona dadi alobaki muto ata za marié pasteur a bien couché na ye aza d'accord andi au délivrance intégrale. Ba Congolais ba souffrir hein. Baby sur ma balle belé bana ba pasteur bazali. Bana ba pasteur bazali. Na ma balle belé bana ba pasteur bazali. Ba souffrir. Donc ils a soni. Donc on m'a bien que moi ça libala ke coucher na pasteur abiyo le golo za zobota te fungana coucher na yo na salle délivrance intégrale. Ah maman ozali capable yo moko ko sala 2000 ou 3000 autres pays qui est aussi. Otieni ya na yo tema kantike nzambe fu boy ulandeli 0h na 3h. Ofande na tongo moni ba avec le moni ba nini osali soda. Ozozeli. Mais bon, bango bazo interdire. Bazo interdire biloko wana mingi ya kosalisa ba veuve na ba handicapé tous ces gens parce que balingi bato wana baya na mbongo pa na bango. Parce que balingi bato wana baya bani mbongo nande ya pa na bango papa déjà na muta zoteka ngoba mama mokolo mazo pesa dîme. Tout au temps Deutéronome 14 à 22 jusqu'à 29. Papa là ça va pasteur na bango. Bango tout reçu pasteur le rôle ba ba salé musu baza. Pasteur a sengo dit mais c'est pasteur tant là on a Deutéronome 14 22 jusqu'à 29. Comme ça comprendre dit mes amis. Yo dit mon pèse chaque fin du mois ya nini. Na tu na yo question moko asuka. Alobi akomo komisa batu bizengi. Sadi ya bomi vi ya mwasi na ye penyena. Oui, alobaki yango nayokaki ye akomisi tala ndenge bakomi kizengi donc yo moko yo mi dévoiler que nous détruire vie ya mwana mwasi ya bato ngai Peniel mokolo famille na ye komona ngai bafuta droit ndenge famille ya mwasi ya pasteur moko akufaki na limite awa oyo ezalaki na bomi etoye baosala boye même na système seki de wana bayeba koyeba vérité donc famille na ye baluka basala quelque chose mpona mwana bango et bakata yi contact na ndeko Mike so te fitir même ya bana wana eza mabe bacha epena musika to mona pe ba 3-4 parce que mobali nyonso aza na objectif na vie ya mwasi mutu so yebolingwa 1 mois mutu yebolingwa ina ne mutu yebolingwa 2 ans mobali akoya pour de adopter boke pe civil religieux mais le gars de Tourvinal mais moi ça koka pas brutalité alinga ba traiter comme reine ba respecter donc objectif ya Mike na vie ya ndeko Peniel déjà ko détruire. Alors famille na yeba luka azo délivrance bien quand on va passer wana te beaucoup na ba vaccin mido procédure ezali parce que azala une pureté spirituelle ou accumulé à travers ndeko Mike et c'est ngato purifier ba sale puira de loin ou de près ataza na mboka nini ngana genda kapoto nyoso il suffit pour footinga tola na ngana koya ata boyene Congo ata pa ya azali ba web sabina bo sala bo tie vidéo beto sambeli pona ndeko bo kata ye spirituellement pour séparer spirituellement ndeko Mike pour venir à bana on la bien ba kotika la toujours bana na ye mais spirituellement ba appartenir na yete so était za la bien donc voilà. Ce qui totali donc il y a un lien spirituel entre Peniel et Mike mais si
tant déjà coucher na moto attends bobo mobala nité beaucoup déjà le moto moto tout yo coucher na vieux on a possibilité de détruire attention à bala côté mususu bonde to boka libala moto ndeni moto ayi nene ngana linga mobali wana attention azana non possibilité ya bobuka ye ko benda ye babala na moto zali ata moto a prometaki ata bolingana bolobana jeter nté mais ce ko lingi possibilité au ka bo o coucher na nous a donné pouvoir on déjà partagé au détruire ko bom sapé yes quoi la négativité spirituellement azali la force que les gars doit utiliser le chance à utiliser à tigala poso il faut que formenter parce que formenter l'application tout le monde pas de loin ou de près voilà donc ce qui te dit bien peigner la sacrifié spirituellement parce que partenaire na yé baza même il y a pas ça partenaire azali na coup de l'amour élevé kasazo supérieur le caporal na général na rolo ba vous autres les caporal aza devant supérieur donc aza manipuler spirituellement ça on bilo monsieur comme yo akeno bimanate la keno bimanate ko condamné était yete mais tout le mot rapidement pourquoi Mike aponaki kobimana zawadi na sima na linka na yeba papa des shows pour pouvoir na babisika mibale munoko na sima liboso kuteza lelo côté sima yango moni ne bandeko ba pédé na considérer bango zo sala ki pédophile peut-être ba kumo zo na bolingi pousser au sala mais sala avec protection parce que kumo na sima babimino na sima on a peso basket na 100 € 200 €, mais c'est dit n'importe quoi kumo na sima de ceux qui m'ont fait peso 100 000 € parce que yo yebité à bénéficier yo agio nini agio pouvoir énergie mo ya tikelo négativité ndenge mona ba basi yo ba sisaka mibali na boîte to na wapi basi ça n'importe qui te obe aussi c'est mobali ti na nice donc ça dit ozomi kapo pouvoir ya mutu babenda ngona sima ti monoko to tama betake na sima juye makambo zawadi ya mwenze moni na bimisha salu 6 na yo makambo alo aluka délivrance to bandeko tout assisa mobali na sima to na monoko il est temps la relever délivrance to repé sa numéro sur va permettre to resunga yo quel que soit continent pays ozali rolia no mutote condition te fouti offrande na yo basobi biloko basala le prier parce que ils allaient pas même na ba boîte nous bozo mona même ba toilette na kati ya toilette ezana milimo mo babenga bango ba shetani bazalaka 12 malé bazalaka compagne na madame Gege na madame Jacqueline Sirène na séduction peut ya pouvoir donc il y a des femmes comme ça mibale impuissant Nicolas ba toilette ateza qui vient proprement sous un venger. La connexion nous embête donc voilà plus ou moins eza ba ligne de question au tout le cas to ba pourquoi apunza pe zawadi na sima parce que comment okotika liboso andako oke kopunza na sima ndako c'est ligne de question aussi à savoir parce que tout le monde qui zawadi aganga kia na sima te liboso na sima te bakongole oyo bakongole soko landi bango to mona ka zawadi aganga ki je mens pas boyebi eza mambo eleka ki etikali na ba internet to mona ki bapunza ki zawadi na sima yango na tuni question pourquoi il avait utilisé zawadi par derrière ole bavanda na zawadi liboso andako akende kuvanda na zawadi na sima ndako oyebi eloko na oloba yango nalingaki nde oyeba po eza babiloko lokwa to profite tozwi to meka koyeba zawadi pa bimaki ayembi na sima te liboso na sima te liboso maître azongi wana tosukisa na ye voilà yango nalingaki toyeba pona nini apréféraki apunza zawadi na sima si donc yemoko par rapport à balinia zanango donc abendaki pouvoir yango na tout ba mututu o basale na sima luga délivrance donc énergie na eza déjà récupéré ba fiba énergie ti omoni ba fi mususu aza mwasi kitoko mais libala ezate aza pe na relation ba kozina ba kambongo c'est monsieur qui ba coucher na ye au moins aka 100 €. Le mouton a moi sur la énergie spirituelle positive on va la aussi mener la liberté pas capable le pang et ben moi ce que pas capable énergie na simatro et là quoi les bosso moi ça que na on va noter la zo la ressusciter mobile aussi c'est wana yebeta spirituel là
donc mututu aleka na nzela yo loka délivrance loka délivrance donc voilà en tout cas ngana moni boye mbala sima to bando sala ngo tongo on a tongo connexion ekozala moins bien par rapport à moi boye mais malgré bande voilà ndeko to partager et que ça la bien alors ngana moni na komi penda oui nazo yoka yo na yoko nazo yoka yo voilà donc la connexion est là oui nazo yoka yo bien image nous de bégé mais nazo yoka yo Osokanga oui Koto ozaki na salon connexion ezalaki bien alors voilà ok d'accord tokomi na suka nayebi te okosukisa na nini po tomeka na koshite connexion zo déranger voilà mbala sima voilà donc connexion na ye eza vraiment kobégeye comprenez son émotion il est au Congo na Kinshasa c'est tout à fait normal connexion est bégayée à chaque fois donc c'est ça là tokokende penda na koshite pour ne pas tokende lisusu mulai na kozwa ye lisusu soki chance ezwami dimanche na kozwa lisusu maître Mushire Bara dimanche pour plus de questions pour tous à la moi mukuse pour ceux qui émission pe leki mulai mingi bato mususu bakoka kolanda te depuis Kinshasa problème à mégabyte na banzi binomo bozo mona na ba connexion donc ngalo linga to suka ndengo wana les propos tenus n'engage que son notaire eza makambu na bango biso toluka kaka toyeba mokili nzambe salama ndengo wana allô oui connexion voilà en tout cas tokomi presque na suka na ebité oluka osukisa ndenge nini pona tika yo mais dimanche na kozala no lisusu posa so kozala na temps dimanche tozwa vraiment journée na moi si il faut tosala ngo bien na tongo ozokanga papa de oui nazoyoka yo allô ozokanga papa de nazoyoka yo oui nazoyoka oui voilà donc là vraiment la connexion est très mauvaise na banzi bozomona yango alors na banzi dimanche tokomeka kozwa ye lisusu na komeka dimanche tozwa ye soka kozala mwa libanda peut-être pour na connexion lokwa ake na chambre connexion ekomi plus double mauvaise ce qui est dit kalamba ya yebi ye bayebani kalamba ndenge ozotala oyebi mutu na yo so epe kalamba ya yebi yo te to ayebi ye te tozotala kaka ndenge nyonso ezomema biso tozana totala kaka na musika en distance ndenge tookee nango tozotala bapesi kalambai comment je peux dire bapesi kalambai ultimatum de retourner na esika oyo alobelaki azonga kaka wana akende osenga pardon soki asengi pardon te nyonso elobami na kati mpo ngai na bandela te mpo ezalaki yo ngamu nalobi te eza na émission oyo tosali soki otali sikoyo ozonga nsima oyoka bakonditione ye bapesi ye ordre soki alingi agarde bapouvoir na ye to mpe batikele pouvoir aza nango mpo bango mutu bapesaki ye nga desho mutu napesaki ye te ye moko alobi kalamba ifo azonga na chair fo azonga pour le pardon tovandi biso tootala kaka tozozela kalamba ya azonga na pardon wana soki azongi na pardon seke tokonfirme soki mpe azongi te tokoyeba mpo ye mpe alobi 3 ans tokoyeba tozela totala kalamba ndeni ya kozonga pour le pardon kalamba ya landaki naza sir nde navandi na oloba kalamba yo ozotala kalamba yo ozotala maître na bino ye wana biso kuna toza na eloko te ba maître balobi
zonga koto lobelaki okendo osenga pardon. So zonga. Biso tokozwa ngo lisusu toye nango kaka Kalamba ya sengi pardon po a garder a conserver pouvoir na ye. Soko kozonga te. Ah. Yo na ba maître na yo boyebi ndeni bokosilisa. Ngape na yoka eka na sango Musherebara. Lelo nde na moni ye. Na yoka eka na sango. Nde toyoka katozawa. Nde toza toyoka kebele tosola na batebele toyebi mambo ebele ndenge tovanda liboso ya kamera. Mususu moyen kolobeza te po ki jamais kovanda bobandi koloba makambo yo, Ozana ba preuve na ngote. Yo na lingaki boye papa, ndenge ozoleka na telefone. Mutu mususu akolata kombo na opa ye kokosa biso. Bima Kalamba ya mona mutu nini azoloba. Bima ba musicien na ba mona mutu nini azoloba. Ye wana bimi atangi apesi ba référence na makambo nyonso bato bayebi. Soko yebi ete yango wana kaka ndenge omoni. Eza makambo ya niveau na biso te eza makambo ya niveau ba Koffi Olomide, ba Kalambai na ba musicien mokili na ba musicien profane soki banani, ba gospel, ba onde bayebi niveau ya tata oto yambi, Musherebara, maître spirituel. Il y a tous les musiciens congolais. Maître spirituel, il y a ba passe-temps. Maître spirituel, il y a ba chroniqueur, journaliste, et bato baluka succès à mokili. Iye moka lobi makambo na ye. Nga lingi to suka na biso bongo. Poto kende au delà te. Déjà lobaki. Je m'abstine. Les propos tenus n'engagent que son auteur. C'est un adulte qui a l'expérience de la vie, qui a l'expérience spirituelle. Et on a ça rabino de koye baka spiritualité. Spiritualité zaka kindokite. Spiritualité zaka kindokite. Spiritualité c'est un mot ou c'est un nom qui généralise. Les noms ou les mots spiritualité, ça généralise. Mais là-dedans, il y a des branches de spiritualité. Spiritualité, ça n'a pas base belé. Yo moni botondi na binzambi wana njambe kuganga njambe ti na ti. Zéro. Osambela nzambe ti. Tala maître na bango yeyo. Maître na bango yeyo. Bosambela nzambe te, bosambela makambo mususu. Le Dieu, le vrai Dieu. Attends la Bible, bakoma, le vrai Dieu. Quel est ce Dieu-là? Le Dieu créateur des cieux et la terre, le maître des temps et des circonstances, le créateur d'univers, Dieu créateur des hommes. Oya sala yondengo otalanga. Oya salanga desho nazolo belo. C'est lui là qu'on appelle Dieu. C'est lui qui est le sauveur. C'est lui qui est la solution à tous nos problèmes. Yende nzambe, nzambe, ndeko luka nzambe, longwa na batman. Bon, ba luka ba vi na bango, Nazana makamu na bango tina te. Eza ba vi na bango. Toujours la tsaka ande bo comprendre que comment nango ezaka nzambe te mais ande vi na bango ba lukaka. Baza ba commerçant. C'est ce qu'on veut dire. Mais après ça, makamu na bango etali biso te. Ce n'est que des commerçants, mais tout le monde qui est commerçant oyo. Bamba kombo moko likolo wana pona koko sabino, mais c'est des commerçants, c'est des boutiques, c'est des vendeurs. Na linga to solande wana maître Musherebara. Donc merci beaucoup na présence na ye malgré connexion na ye zamabe, mais dimanche to kozonga na ye lisusu. Yende mutu bomona ki aleka ki na ba intervention, na banzi ba musicien tant ba otala ye ba yebi bien. Ba passe na ebele petan